Triste nouvelle, triste réalité, la famille, sango ya pasi, sango ya mawa, sango ya kolelisa, sango ya matanga. Kande tolobaka toujours sango ya matanga koya kolala kolamuka na basango ya matanga koya kolala kolamuka na basango oyo ezodelisa koya kolala kolamuka na basango oyo ezosala pasi na motema. Sango ya pasi bandeko na nga concernant bacomédien na biso ntango tobeta deja lisolo ya bacomédien tobetaka deja lisolo toyebi toza na bacomédien ebele na mboka na biso. Bacomédien baza ebele bandeko na nga na chaque année tozalaka toujours na matanga na kote ya bacomédien. Ezalaka kaka soit eza comédien oyo akufeli, soit eza comédien oyo akufi, soit eza comédien moko emataki ekitaki. Ezalaka toujours bongo. Bacomédien baza kokufaka matin midi soir. Kokufa ya bacomédien ekomi neti nzembo, kokufa ya bacomédien ekomi neti sujet moko boye oyo penza batu nyonso balobelaka kande tozalaka na journal na biso. Toyebi ke na 18h eza na information moko elekaka na RTNC, na 21h eza na information moko elekaka na RTNC, yango ekomi pe kokufa ya bacomédien ekomi ka bongo. Soki eza comédien akufi te eza mama ya comédien akufi, soki eza mama ya comédien akufi te eza mwana ya comédien akufi, soki eza mwana ya comédien te eza soki papa ya comédien akufi. Na année oyo combien nanu ya bacomédien oyo toutaki kokunda? Tokundaki Caroline, tomonaki biso nyonso awa ezalaki ya pasi pe mawa. Tokundaki ndeko na biso eza nani oyo Chimpaka, eza nani o mosusu abande ko jouer na SB garçon wana bosani mwa kombo na ye. Ba comédien kokufa se kokufa bandeko na nga. Toyaki kokunda awa mama ya Mbala Sombo akufi pas même 2 mois, mwana na ye pe ayaki kokufa. Toya kokota bandeko na nga ba comédien na biso papa ya Fifi akufaki. Ba comédien baza kokufa se kokufa, bazo kufela se kokufela bandeko na nga. Papa soki grande sœur ya la duchesse akufaki. La famille ekomi ka matanga na kati ya ba comédien na biso. Ekomi kosala pasi ya makasi, ekomi kosala pasi pe mawa. Na bandi ebela batu biso nyonso toyebi Dina na la douce, ba Dina Chou, est-ce que bozali? Ba o balingaka penza mama Dina na la douce, ba o basepelaka penza na Dina na la douce, ba o bapreciaka musala na ye. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Soki boza kati na biso, s'il vous plaît, bosala nanu mwa makele na ba commentaire ke mama Inès tozali, toza awa tozo soutenir Dina na biso, toza awa po na ko continuer toujours kolandaka musala ya Dina na la douce. La famille toyebi biso nyonso Dina na la douce aza na famille moko ya munene. Famille artistique, aza pe na famille na ye kande boyebi famille na ye biologique. Aza mutu oyo famille elingaka, aza mutu oyo famille esepelaka na ye. Po Dina na la douce, ata biso moko kutu communauté to lingaka Dina na makasi. Moi personnellement, babilo mosusu nga na yebisaka bino, nga soki na lingaka mutu te na lobaka na nga yango ke mutu kinga na lingaka ye te. Soki mutu na lingaka ye na yaka koloba. Dina na azalaka mutu moko aza na douceur ya makasi, et puis aza mutu moko oyo alingaka komikotisa na babuzoba te. Afinga makasi ya makasi penza. Soki eza pe parmi ba comédienne na biso o bafinga maka. Dina na la douce aza parmi ba comédienne oyo penza batu bavandelaka bakomi ko finga. Mais en aucun jour bokotikala komona ke Dina na la douce ye wana atindi pe batu na ye baya ko finga. Dina na la douce ye wana ye pe aye ko finga azalaka na temps wana te pe ko répondre ayaka ko répondre na ye batu te. Avandaka na ye na kwa na ye atiaka kama bolongo na seka ndenge Poutine de l'écriture la patron na Belvi kandi atiaka mabolongo na se pona kosambelaka. De la même façon Dina na la douce pe atiaka mabolongo na ye na se pona kosambelaka. La famille lelo toye ko vanda Dina na la douce matanga. Dina na la douce azana matanga. Bandeko na nga eza matanga kande na yebisaka bino matanga ekipaka te ke non koko nde mutu akufi, noko nde mutu akufi, tata mwasi nde mutu akufi te. Aza star ya mboka na biso, aza comédienne na biso, soki azolela ezalaka devoir na biso ya koya epa na bino pona koya ko informer ke mutu na biso aza na matanga, mutu na biso azoleka ba moment moko eza ya bien te, eza ba moment moko très difficile. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi.
Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, oza na posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka nde batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité. Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, oza na besoin ya mutuka, oza na besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos. Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko. Dina na la douce azana matanga bandeko nanga cousine na ye moko auti kokufa. Cousine na ye eza cousine oyo azalaka penza proche na ye makasi. Boyebi na ba famille tozalaka toujours ndenge babota bino libumu moko, bolingo wana ezalaka ya makasi, et puis toyaka ko se retrouver pe na ba cousin cousine. Wana pe e dependraka na ndenge nini to vivraka, surtout genre ba cousine o bazalaka to ba cousin bavandi pa na bino to bino bovande pa na bango, ba traita bino bien, bango peut-être que bavanda pe pa na bino bo traita bango bien. Kindeko wana ezalaka penza ya makasi. Ekomaka kindeko moko ya makasi, surtout tokomaka bo kindeko bokomi pe ba camarade ba pire. Bo mona mosusu na babankambo na bino oyo kati oyo peut-être ndeko na makila kotikala koyeba te cousin na yo, cousine na yo ayebi yango. Tokomisaka kindeko wana mwa makasi penza. Alors cousine ya Dina na la douce bazalaki vraiment pene. Donc bazalaki penza ba genre ba cousine oyo balinganaka makasi. Balinganaka pe basutenanaka makasi. Genre ya ba cousine a bongo. Alors lelo to oloba cousine na ye autaki kotika biso, cousine na ye autaki kokufa, cousine na ye azali susu elongo na biso te. Cousine na ye akufi. Bandeko nanga ezo sala pasi ya makasi. Premièrement, na ye kopesa moi, ko présenter moi ba sincère condoléance na Dina na tobenga kaye nani Dina na la douce, en tout cas nzamba lola pesa yo makasi. Toyebi ke eza situation, eza circonstance moko ya makasi, mais Zambe ye moko eza na ba situation obungisi mutu na yo moko komi komitu na eske naza na bon moito naza na bon moite, eske makambo nazomona na zoto eza ya solo to eza ya solo te. C'est tout à fait normal tokomaka na ba niveau wana. Nzambe kaka nde apesaka biso force, Nzambe kaka nde asalaka ke ba makambo mosusu ovandi boye yo moko okomi kobosana. Nzambe apesa yo makasi, apesa pe famille mobimba penza makasi, ya ko surmonter surtout et encore étape oyo. Eloko pe na kolinga penza koya kobakisa eza po ebele abatu, mingi tosambelaka soki tokomi na ba novembre décembre ndo komona batu kokendaka ba église, ndo komona ka batu bango wana bakomi kokota ba jeune ba prière, ndo komona batu basamba bakomi kosambela la famille. Tosambela kateka apote ke il faut na traverser 2026 na kota na 2027. Kosambela ezala penza kolia na biso ya chaque jour. Nga na lobaka toujours na bandeko mosusu nga ekamwisaka nga komona batu bandeko mosusu soko tuni ye nini osambelaka, akomi ko kontele yo ba nga ba jour mosusu na sambelaka na nga soki na monika na nina lala na sambeli mosusu na butu soki na zui mwa bitumba moko boye na muki na komi ko sambela. Donc o sambela po kaka eza na mwa likambo moko boye
oyo faut sambela to mona ka pe na communauté na biso mona batu mosusu azo sambela parce que azo lekisa ba moment moko très très difficile mosusu azana musala te nde abandi ba prière mosusu azana posa peut-être libala ndo mona ba jeune prière mukolo ozo ka libala c'est fini. Surtout basi o bazalaka nana koti na ndako libala te déjà asi ayebani na mobali na zemi chez koti donc azo kota na ndako libala na zemi soki ya 2 mois tango azo kota 7 mois kaka boyoki kake non aboti omona ta vie ya prière ezalaka te mais bobosa na katobosa na kapenza ke ndenge za boye na koti na ndako libala bitumba mobali nanga bitumba nanga nyonso esangani soki bokomi pe kobota bana na bino pe bitumba ibandi omona batu mosusu azo vivre na ye vie normale kosambela sambela kana yete azo vivre na ye c'est ça la vie na mataka na kitaka ezaka pasi ya makasi na se ya mokili oyo bozalaka na ba air ya prière oyebi kake non je m'excuse nakendaka musala nakendaka te air nanga ezalaka air boye il faut na kota prière na bando sambela air nanga ezalaka air boye il faut na kota kana bando sambelaka via lelo eza lisusu vite ke to bundaka kindoki moko ya famille oyo ezaka famille na bino nde ezobundisa yo via lelo eza lisusu bongo te via lelo eza vi moko bitumba ata ba camarades ba proche na yo batu o bosololaka bobetaka masolo akoya kobundisa yo même à l'occasion de rien osalaki eloko te basangani na bandoki ya famille basangani bango nyonso bakomi kobundisaka yo soki yo ozaka na vie wana ya prière soki kaka naza na likambo nde na kosambela soki kaka baye koatake nga na butu nde na kotelema na butu nakomi kosambela ekozalela yo ka pasi pe mawa nalobi te ke cousine ya ndeko na biso dina na la douce akufi po abande osambela te nalobi bongo te kokufa eza nzela ya mutu nyonso na se ya mokilo ndenge toza boye eza na batu mosusu bakokufa kati bakokomaka bakoko eza na batu mosusu pe bakokufa na kibomwana eza na batu mosusu na âge de la fleur ka boye mutu akufi mais selon Bible kokufa ya batu ebandi à partir à 75 ans 75 ans nde mutu akoki kokufa à partir à 75 ans nde mutu akoki kokufa donc soki bomoni batu mosusu bazokufa soit eza volontaire ye moko nzambe atalika lobi oyo aza na bitumba makasi vie ya prière aza nango te mosusu akoya kopengwa malamu kasi akufa akende kopema eza na batu mosusu pe bazokufa kindoki ya famille yo ozosambela te na vie na yo nzambe azalaka te na vie na yo oinvitaka nzambe te siko soki oinvitaka nzambe te na vie na yo na bomoi na yo soki bitumbe ye porte eza nango polele ozokota bandoki bazokota oyo akoti kotoyo oyo pe akoti kotoyo yango bomona ezaka bapasi na bapasi s'il vous plaît bandeko nyonso bolandaka mama Inès na officiel bozalaka batu moko ya ba prière eza na makambo mosusu ekomela yo na vie ezala surprise te po eza pasi ya makasi ya soki likambo moko ya monene ekomeli yo na vie oyeba te ekomi neti surprise okomi yo moko komituna pourquoi pona nini nayebaki te pona nini ezalaka po oza na ba distraction vie ya lelo eza vie ya kosambelaka vie ya lelo eza vie ya prière vie ya lelo eza vie ya ba distraction te vie ya lelo eza vie te ke lelo tomona batu ebele bango bavandeli na bango ka matalana bango bavandeli ka batu batala bango batu bamona biso batu bamona ke biso nde toyebi kolata bien sûr oyebi na okolata mais na si ya mokili fo yeba ke non na yaki na si ya mokili pona makambo kolata te kolata eza biloko moko esilaka kolata ebela batu balata mais lelo oyo bakufa est-ce que bilamba oyo basomba bakenda nango etikala batu mosusu nde babalata mais soki okopesa bomoi na yo pa ya nzambe te eza pasi pe mawa soki vi na yo okopesela yango nzambe te ekozalela yo pasi pe mawa topesaka bavi na biso epai ya nzambe quelque soit nini ata soki ezosimba parce que bato ebele bazalaka soki makambo na ye ezosimba tout va bien abosanaka ke nzambe aexistaka omona ata bato bazokende na baeglise bino mpe bolekendaka kolekisa ta moi je me rappelle eza na basérie moko ndeko moko amona nga na tellement ke nga nalingaka na nga vie ya prière azotuna nga lobi mama Inès yo yango kutu okendaka prière yango nini po soki namoni yo
tout va bien. Okendelaka nini ovandi na yo kaka tosolola kolobi nga na yo tovanda tosolola. Hey, nalobi na okende na église. Na okende kosambela nayebi nini o na okende kosenge pa ya nzambe. Nayebi nini na okende ko adorer yango nzambe. Mais après quelque temps, et ça là, ce qui 2 ans passés, hein, ayaki aye koyebisanga, oyebi na bando kama tina bando mona yo na église, lelo na ye ko comprendre le pourquoi olingaka toujours kozala na présence ya nzambe. Tala makambo, na yebisi na lobi, mokili oyo ezaka mokili moko ya ba problème. Eza mokili moko ya ba problème, eza na ba makambo mosusu, batu bakoki kobetela yo lisolo te, bavandi kimia, mais okoki komona te ke no nyonso ezokende bien. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi, hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos, Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko.